Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Evan Omboka. C'est Omoni mutu mususu. Soki alinga yebana. Il faut luka akreche grand moko boy. Pona amata. Bon bazar s'est trompé hein. Bango balingi mutu azo jouer net aza film au moins sérieuse. Pona ye akola ta jipa mukusete. La chrétien no batola ta bien de. Vous a chrétien et aussi ngapola ta bien. Maintenant nazali boso na bino na moko lisu ya ba pilier. Mote papa se présenter mote na. Ouais, bonjour, c'est Julien Jeff Kabangou, le vice-président du groupe Sinark. 18 ans papa Julien. Netika aboye mwana pe angolumi pe gardien maternité ti le lope 18 ans akoyi pe ko bala déjà. Ezolo beloni. Papa 18 ans da Joano Zoyo kangora na sango. Donc ce mwana allait jouer. Ndé bandé maternelle, primaire, secondaire à 6 à côté université. So pas aller jouer na minute onda zo beta so na Real soki na Barcelone. Mais c'est pas facile ya komona 18 ans bino bobanda yango bozo maintenir bozaka na kati. Et loko nini ya malamu to ya motuya o ezo sala ke bino bozala toujours. En tout cas, je commence d'abord par remercier Nzambe. Parce que le théâtre foot en ango souté. Tobandina ko remercier Nzambe oya bandaka na biso na neya lelo to bali to sombela pe musalo ba mituka lelo to maintenir ba foyer na biso na musala oyo. En tout cas obi ba bi théâtre za na mbongo te bon. Biso yangwana na banina ko remercier pe président Caleb parce que c'est lui d'abord le visionnaire yenda yaka ko zuanga na ista ko intéresser ngai ke naya na kota na masolo oyo. Tango to koti comme aza entouré toujours na bato maele, on a essayé ya ko organiser groupe to salaka munamta alena moi salaire na donc to zalaka sombongo koti munamta za pourcentage na azwaka. Donc yango moni ata zate moto na mutazaki na moi salaire no ko ezala soute to ezala na ndenge zalaka papa munamta za salaire ne to yebi déjà pourcentage na yebi ke soki moi 6000 ekoti na yebi ke pourcentage na ngezalaka boye na beti machine na 6000 divisé par nini pourcentage na nga boye na beti na bendi yango azomona malgré zate on maintient toujours to maintenir toujours position na biso Sinark ezaka on est toujours unis donc eza unité nde mutesali ke to zalana no to zali kaka baza ko accuser moko ba groupe mine chrétienne ke babandaka malamu baza suma baza susu na bonzambe te baza su ko kota na ba film ba message ezalaki ozotala zomna bonzambe na kati mais vous avez parmi bato baza ko citer ke bonzambe za souffre mais te kiti. Bon en tout cas batuana na féliciter bango parce que au moni mutu mususu soki alinga yebana il faut luka akreche grand moko boy pona amata mais na yebite so baza nzambe maître peut-être ba unité de mesure ya bunzambe soki azui nzambe maître chona lipeka accompagne que muto bonzambe za ya kokita mais batuana soko tali est bien bon bilo musu to ko loba ate mais soka lingi mutabongo soka lingi soka selon yeto kiti na bonzambe aya débat contradictoire comme ça to démontrer ye biloko yazo sala o eza à l'encontre ya volonté nzambe biso to lakise yango biso sko to lakise que nous maintenant nous demeurons yango ti lelo toujours demeurer hein to demeurer na position na Sinark 18 ans Sinark Luanda Sinark France Sinark siko ba Sinark on a ngezo panzana wana en tout cas juste eza nini ezaka po Caleb nde mutazo bunda to eza initiative ya binonio so bofana ki bolobaki ke il faut pena bosala ke Sinark avancer to eza kaka ide moko ya mutu ye moko en tout cas wana eza idéologie ya Sinark. Vision d'abord notre vision c'est aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est quoi toujours na idéologie au ça ba disciple à Christ. Yango na biso pe to baki Sinark to panza panzango partout pona mission na biso to zanango Sinark ko ezana Luanda et gagner pe ba âme et ça bango ba disciple à Jésus-Christ et prôner toujours Jésus-Christ. Au moins les gens ne comprennent pas parce que il y a des faits sociaux. Il y a des moments où tu as des faits sociaux. Mais les faits sociaux, on a bien au monde. Nzambe ezanga toujours na katite parce que vie ya mutu ndenge ezotambola ato matiata ndenge nini par ya Nzambe ezala toujours. Et puis na groupe Sinark on a toujours par Nzambe za bango na yebité
bon eza manque peut-être ya maturité ou bien manque ya eloko ba éviter banani yango ba éviter oyo yozoloba oh lobaki ba lobaka ana parce que bango balingi muto azo jouer net aza film au moins sérieuse pona ye akola ta jipa mukusete pona ye mutu wana incarner rôle na ndenge zosenga ouais il faut incarner rôle na ndenge zosenga bango siko na yebite so bango balingi mutu aza moins sérieuse alati kitambala kititi na mutu alati jipa mulai siko wana message ni bopesa d'ailleurs biso vision na biso to sala pe théâtre ezala kaka peut-être par manque ya ba matériel manque ya biloko musu ebele biso vision na biso Sina c'est un groupe cinématographique et puis ndenge zana batu wana so landi so ba s'améliorer muke et ça parce que ils nous ont suivis pour balandi bino ils nous ont approché pour na ba ya koyiba ko tuna moi ba question moi technologie ni bossa la ka qu'est-ce que vous faites ils ont volé notre technologie ba yibi moi technique na biso moi technicité na biso ndeto salaka yangwana lelo ba komi mpe moi kotala bango siko ba lingi ba ignorer ba ignorer sikoyo oh ba bosani ki ba bima na moi style net moi biso est-ce que ceux qui trop on a suivi organisation Sinar que Bolandelango en loupe à la loupe par rapport à ba groupe nyonso eza libanda mboka biso d'abord nous sommes des intellos d'ailleurs so tali Sinar soko yé au moins ba misusu wa tokota la pe au moins pe ba statité au moins la pe ba règlement d'ordre au niveau aux problème na mutu non je parle en tant qu'intellectuel na koti ce qu'on a pensé na longole moi ki busoto nani yango kasi bonga mutu wana oh wapi batu wana o bazolo bana na longole moi ki busoto vis Sinar geza groupe munene omoni na émission na biso bonzambe tolinga tolobela likambo na isika nango na réalité nango penda ndenge zo senga DT wana DT ya Sinar le frère Loïs donc tolinga tolandela Sinar na tolandela pardon mozindo ya likambo ndenge zali papa Sinar gezali groupe munene o efandi o ebana soki batu ba copier to batu bazoloba parce que vous en êtes au fallait bamba libanga si ko so bazo bamba libanga qui sait que quelque part balobaka il n'y a pas de fumée sans feu tam sou moto moko quelque part zo simbate yango batu bazaloba so batu balobi ke boza sunde bozalaka kalate mais bon mananta bo mitala nanu kasi aya na église na biso akutanga peut-être na modérateur akutanga peut-être na opesa ba fermissement so pe ya lingi na PCP fermissement na opesa parce que au moni neti ba biso alors ba mona bino ko ba pakano alors non papa au moni il y a des moments bon le diable aussi c'est déguisé en ange de lumière hein okay. Akokoya aolakisa bino lumière non ngande naza ange na pumbuka makasi au monde en soi peut-être il n'est pas de Dieu biso ba oyo campus pour Christ ba yebinga parce que naza mwana ya campus pour Christ ista ba biso ba pako toza ba frère Philémon ba frère Belé ba yebi biso sympa évangéliste Ngumbi ayebi ke garçon yo Julien bango nem tu ils ont fait campus pour Christ ya ista donc ba le wana ils étaient parmi bato makasi ya nini ils étaient parmi bato makasi ya campus pour Christ ista. Donc nous sommes passés par là. Ce qui n'est pas pasteur Flavien. Pasteur Flavien qui a giflé. Aïe, il sait que oh non, nani. Pasteur Flavien qui a giflé. Pour pasteur Flavien on dit pasteur Flavien yebi ba guerrier na ye. Ayebi ndenga te ya kabiso. Ayebi nde tozali. Ce qui est pas ba jimo pastoral ba oka moyen. Ba jimo pastoral. Akenda na Belgique kuna pas pasteur. Bozalaka bandeko na Caleb. Toza bandeko Sinar Momba. Non, ndeko penda ya Makila boy. Toza bandeko Sinar Mobimba. Toza bandeko Makila. Sinar Momba toza bandeko Makila. Amen. Donc omoni makambo tozoloba. Akenda ta na Belgique. Ake pasteur Jean Bosco. Ake ta pasteur Richard na Canada. Ake pasteur Jean-Claude, le jumeau pastoral. Oh mobali ya maman Lydie hein. OK. Akende kotala kuna ndenga ya okutanga. Nazo modéré amona ndenge nazo ambale batu amona ndenge na yembaka dotolo ba Sinark ezali penza libota ya bana nzambe do soki batu bazoloba na bango kaka po ba mokili senga na nka baloba bon omoni Satan a rôle na ezalaka koluka toujours kolakisa neti koluka neti bana nzambe olakisa o créer ba défaut na bango aluka ko créer ba défaut bana nzambe pona a décourager batu musu ba bongwama
yesi réellement soki réellement bango pe ba osala nzambe ba luka ba gagner ba am mususu biso na to gagner te parce que biso toza na champ na biso tozo gagner ba oya biso bango pe ba luka ba gagner ba am na bango parce que biso nde tozali ya bandumba ba bongwama basi ba banda bota te ba bota makambo belé tosali na nzambe et puis tozo demeurer toujours soki bango ba monique bango baza ba hyper saint ba te ya monde mobimbati monde mobimba ba bongola bango na mba moko est-ce que les leçons tolobi la Sinark kotala para à part Sinark totala bandeko mususu bazali na ba groupe chrétien o bazali ko servir pe nzambe okotangela sota poko mo mi baleta misato en tout cas nga na yebi ke bandeko ba servir nzambe obina na ba groupe chrétien mais je salue d'abord en passant Gabi Kiwaka na Devos Musoba parce que bango pe baza parmi bato biso to kutaka bato babandaka na idéologie wana to ya to kuta bango basala musala na ko gagner ba am Marie-Hélène na groupe na ye bazo sa musala na pasteur nani Mayata Jean-Paul Mayata asa musala na ye toujours ya ko gagner ba am hein ba groupe eze belé Angèle P Maman Angèle Koli asa musala na ebité ba misusu wana ba uti wapi o bazo luka ba décourager bana nzambe musala ba o wapi papa nani o wana ba loba ba uti wapi ba ebake o mona musala nzambe cha eza munene elangeza munene luka mama etene mabele na yo o cultiver o moni do biso moko ndeza de nous-mêmes on est incapable ya ko gagner ba am nyonso na mbala moko yangwana yo peso ozwi chamoko bozwi mwa bilanga ozwi mwa eteni mwa lopin no ya mabele banda pe ko cultiver banda ko gagner ba am merci vice na bandi to komo kende ko chiter pendant na suka ya émission na biso soki okoki koloba na Caleb na 18 ans oyo tanyo soza pembeni na ye soko loba na Caleb frère bienvenue to keba na likambo na lingo profiter lelo oloba na eloko moko ko loba na yeni. En premier lieu, je tiens à le remercier parce que c'est lui, Ayaka Yemoko, à la Nangatina Ista, qui a intéressé Ngaï, Nakota na Sinark. À l'Aixanga, ba avantage à Sinark, bon, les lopes de Koutena, ba avantage en haut. Et là, qu'on a eu Bissaé, qu'il demeure toujours dans son œuvre, parce que c'est lui d'abord le visionnaire, Yamoussala Oyo, a demeuré toujours dans Moussala Nzambe, Nengazo Sala, a continué toujours pour gagner ba âme, a continué toujours vision nae. Nenga Zaliwana, il est grand, il sera toujours grand, il demeurera toujours. Nenga zo continue toujours vision nae, ya ko étendre Sinark. En tout cas, à lâcher prise. D'ailleurs, pour votre information, Nenga zo ya boye, to salene déjà programme moko, il fallait to kende ko fungola Sinark Afrique du Sud. Mais existera déjà Toyokai. Ouais, existaka siko tozo kendo ndire to pesa bango coup de pouce. OK. Tozo kendo ndire ezalo ndire to kesko ko pesa bango baptême ale. Babandi na biso ba film ya Sinark Afrique du Sud et Salama. Donc voilà, nous avons eu une grande mission. Mais bandeko na mususu si seulement si vous êtes des vrais chrétiens. Bino pe bo luka, bo gagner ba am na mupanzi na bino. Biso pe tozo gagner. Nyonso eza pour l'intérêt à Christ. Jamais na mona ke oh ba misima ba obunda bango na bango. Ou bien mona ba occultiste ba l'équipe bazo attaquer bango na bango non. Mais comment biso na biso ba chrétien bino bolinga ko attaquer biso to sa musana na biso. Yo mutu oyo omimoni ke na nzambe maître nenge nzambe maître o tshaka batu na lipeka. OK. O comprendre température na boya bo nzambe kiti to mati. Donc kende sala pe ayo sala pe parcours na yo ndenge bandeko bazo sala parcours nous étions ici tout moni ndenge musala ezo salama moralement spirituellement ndenge za préparé en tout cas félicitations à notre bien-aimé Caleb to keba na soko loba o pesa moi deux personnes moté o ko pesa moté na pesi mama Ngimbi Marie Ngimbi Mbote Papa Fifi na pesi Papa Jules Mbemba Mbote
napesi Céleste Mbese mbote, Roger Ala napesi mbote, Fiba Menga, Rodi Boladja napesi bino mbote, nakoko bosana te Pasteur Flavien Mbouyamba. Pasteur Flavien Mbouyamba, apôtre Flavien Mbouyamba. Non, papa. Oumela. Oumela non. Oumela. Oumela papa Flavien. Nzamba pambola bino sika bolanda ki biso. Tokomi bena na suka ya émission na biso bonzambe. Ka neto lobaka. Bolanda biso bobeti kaka info16.com. Au côté na YouTube info16 ozwa biso. Posa ba makani likanisi okogi kozala nango bosenga eloko kozala nango zana bezo lekisa ba clip. Ozana bezo tuna ba question. Benga biso na ba numéro zeli affiché tokoyeba ko yanola yo. Nzamba pambola bino. Nakopesa pe numéro fan nanga oya lingaka ngai. Oya lingaka ngai. Numéro nanga ezaboy 090 54 55 078 090 54 55 078. Onya so lingaka ngai oya za moi cadeau pour ngai oya lingia sunga ngai. Je suis dispo, je suis ouvert. Merci. Botala Info 16, Botala Info 16, Botala Info 16. C'est Ivan Omboka. C'est Zo continue toujours ko tamusa ba micro na biso ko yamba bandeko oyo basalaka musala elongo na notre bien-aimé frère Caleb na kata Sinark. Na ko banana na banana chef. Comment on se présenter comme on? Oui, nga Joël Dangala. Donc na joué avec na combo ya Joël. Joël Bangala. Comme on a de vrai Sinki Monjiba, mais na joué avec na combat Chupika. Voilà. Merci comme on a comme Skares Oboyebi ngaye. 18 ans, Lelo 18 ans. 18 ans, il y a Sinark. Bah, impression za nini. Kota la Sinark. Yo zana combien des années on a casa Sinark? 7 ans, depuis 2010. 7 ans. Yo combien? Vous savez comment maman? Moi, presque 2 ans déjà, je peux le dire. Je m'appelle Freshman. C'est moi Freshman, donc voilà quoi. Combien 6 ans? Presque dans 2 ans. 2 ans. Ouais, je suis aussi je fais 2 ans na Sinark, voilà 2 ans. Une année et demie. Nayebi ke nakata masolo na expérience ya misala ya musala ezo ndenge zo kene na bandeko ndenge bazo sala musala awa oyo baki kokuta ba mikolo na bino elo nini bokolo ba pona journée ya lelo kota la journée oyo ndenge zo leka ndenge bo organiser ngo spirituellement surtout spirituellement pe ndenge za koleka elo ni bokolo ba panzam. Oui, par rapport à ça, il y a Olobe Rosangate. Parce que Boti Moana a commis à 18 ans, qu'on se le dise. Donc on a eu à enregistrer une expérience, tant physique, spirituelle. Donc on a 18e anniversaire, on a vu le groupe Sinark. Et là, moi, premièrement, je suis fier. Parce que j'étais d'abord fan. Je regardais Sinark à la télévision. Et j'ai été impressionné par le travail battu par Sinark. Raison pour laquelle j'étais venu adhérer aussi dans la vision. Donc, tant que Naye, Nakoti, Bandeko Bayambi Bisso et tout, on a essayé d'évoluer avec eux. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de fêter nos 18 ans. Donc, en tout cas, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que Ezap na batu belé, bazo benga, batu belé, tozo solana bango, bazo ebisa biso, ba pesa biso ba témoignage. Donc, bossel film moro boé. Et c'est considéré que tout le monde couple na bango, par exemple, bah, il a le même problème. Bah, tel n'est pas ici film na bino, bah trouver solution. On a de tels témoignages. Donc raison pour laquelle on a essayé d'inviter nos fans, nos amis et puis nous-mêmes pour célébrer ensemble. Ce qui tokoyi koloba ndenge batu misu bazoloba ke nakata Sinark eza bonzambe za la souté. Bino batu boye moi sika, bo zata sur le témoignage a bien koloba ke Sinark bonzambe za la souté. Bon, bah, oh non, c'est bon, bazar, on s'est trompé, hein, parce que. Ouais, c'est moi. C'est moi, Freshman. Donc, bah, oh, bah, le bon Zambé, j'ai souhaité bazar, on s'est trompé, parce que. On attend, on a eu, on a tu vas bloquer, ma mis balai, mais au moins, il y a un rythme, mais comme on a déjà mort, parce qu'il est au Hollande schéma. Donc, je viens de quelque part, on n'a pas sa carrière et tout. Donc, mais on a une vision, il y a une grande équipe comme groupe Sinark.
Et Nzambe Salanga grâce, je suis venu travailler avec tous ces lions où on a Kutanakati Awa. Donc Joël Ndangala, vice-président Julien, Aigle Royal, donc voilà, les cordons. Donc très content, donc ensemble ça Negitoko, le président après c'est une instruction vraiment à l'Andaka et nous sommes intégré groupe il n'y a pas très longtemps mais tout ça on s'épanouit, on a joué qui a le son qui plaît, on a joué à mon Dingui. Donc voilà, un très bon film, à part ça il y a pas mal de films aussi qui s'est passé. Donc je passe une très belle carrière. Est-ce que tu peux partager avec Moko ya Golobake ne batwazo baki bonzambe za souté? Oui, les gens le disent que bonzambe zate. Ngayo ton la gisina na deux ans ça les a qui so batelika ba mo ngani ti musika na hermone sukinde nini est-ce que bonzambe ngo bazol sana ngo besoin za ndeni ngaza na besoin na iba bon koza kratse ngiro batola ta bien de koza kratse et aussi ngapola ta bien mais na sinak bonzambe za parce que en réalité ngaye ba manzambe te si on a eu ma chance de voir quand même verset biblique parce que mon église en qui écoute fréquemment mais grâce à Junior notre cordon à ses côtés m'a permis de banzambe évoluer avec Christ. Et aujourd'hui, on a comme fruit na bonzambe en dehors même il y a cinéma. Na sinak bonzambe zali parce que nos films en tout cas ils parlent beaucoup plus à 99% je dirais na christianisme. Donc na sinak moi bonzambe za. O bazo douter, mo soba même quoi assister biso même na ba rep. Il faut comprendre que bonzambe za. Ce que Rolo bana frère notre bien-aimé Caleb président nayo, ce que Rolo bana likamo siko elo nyoko yebisa. Na c'est président alinga roaming. Joyeux anniversaire bisiko ozali. Praise. Bano yebaki petit na bisika na witsaki. Tina komi na groupe Sinak vraiment. Une année d'anniversaire ya 18 ans anniversaire ya Sinak, ngana profiter na une année na moko. Et puis une année na moko na sali makamutu legi une année. Peut-être il y a 18 ans même, on a le monsieur César me prise. Na sengo merci parce que grâce à yo ngana zana groupe Sinak parce que na witaki bisika na witaki tana. Witaki wapi ozokondoba mote. Na kupe olobat. Wana papa na ngabo na utapa na shisha kulimpa ngara danga dios. Tango na bonota la groupe Sinak, bono pesanga ba idée ebele. Wana ko envier bonzambe? Oui, nazo envier ki bonzambe parce que bisika na witaki kuna ki bonzambe za nango mais pas vraiment. Donotia longo buto magasite. Mutu musana ki bonzambe no musana ana mayaka na ye, musana boy na ye. Mangashi na motenga na mayaka. Makambozo betaliga yo. Oui, on a somo masolot. Ngate mona mona na zana mayaka te, mayaka za nango te. Ako ngana besoin na tamo na ki bonzambe, on a monaki na pona groupe Sinak parce que groupe Sinak 100% Jésus. 100% Jésus na répété bien parce que bana ya Sinak na zuba rôle na poussita sans fraté ba pesingata o pesa li sapi mogote o pesa papa na yo na tiko pesa maman mogote ta papa mogote na jouer ya ofele na le gana TV ya ofele na sali relation na Sinak ya ofele mais na zo sipela parce que on a la tiki togo boye pour na 18 anniversaire. Merci beaucoup. Mais ngai na 18 ans na zo pa na yo pour que ne vraiment na fin ya ko chité pour na nini na lingana lo babu na tu na boye comment na Sinarke n'engeza ko évoluer. Est-ce que vous avez une cohésion? Voilà, première question. Deuxième question, on a profité déjà de Koloba. Sinar Kezo Panzana, monde entier. Et ça a donné. Oui, on a la première question. Okay. Par rapport à la première question, même dans une même famille biologique, on voit papa, maman et les enfants. Il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes, mais on reconnaît une famille soudée lorsqu'il y a des problèmes et on trouve des solutions. Parce qu'il y a d'autres familles où on trouve des problèmes. Dislocation, mais ça l'a mis mon ok. Mais pas l'histoire. Vous verrez au petit cas mon Sinak Morota Finio, Thérèse Adanana que je salue là où elle est. Au petit cas mon Sinak Morota Fini Makuba Kuba, pourquoi parce qu'elle a la groupe. Non. Donc non, on est très soudés. Alors rappelez-nous notre deuxième question, pardon. Deuxième question dans le lobby Sinar Kezo Panzana. Oui. Kezo Panzana monde entier. Ozolo banini tango zo mona bongo. Ouais, ils arrivent vision Bandakala. Ils arrivent vraiment vision pasteur Flavia Bandor Banabi Songo. Sinak tinde zo panzana boé tozo mona que non ti Sinak États-Unis kala mingi ta wa Sinak États-Unis zo bana. Ah bon? Oui. Et ça là binonde. Et ça là nga plaisir ya magas pour na so komika États-Unis mbala moko. Oh, na rotika la kolonga mona Sinak te. Donc c'est dire so lelo na longwe Congo. Mboka nyoso na kene akuti Sinak. Déjà sengwa bien sengwa yango wana. Pe tozo panzaka bonzangi. Ti ngande na ko ça Sinak Japon hein. Eh, Sinak Japon. Voilà l'endo hein. Vous allez l'endo magasin. Bientôt. OK. Donc tous en la fête donc il y a Makasi Penda Koloba ezali sous-souté
nayebi ke kala mingi te baspectacle elingi obanda na kati yango tozo précipité ya kowelela po tokota na kati tozwa quelques éléments bokolimbisaka bandeko mpo nayebiki boza na besoin boloba mingi naza na besoin nasolola na papa yaka vraiment. Bonjour papa. Bonjour. Présentez-nous, c'est présenté. Soleil Duweno, le grand tigre d'Afrique, président de Sinark, extension Bas Congo, donc la ville portière à Matadi. Oui. Pourquoi on dit que la président de Sinark Matadi va corrompre yo to ezana nga ba sentiment na to ezana eloko o etinda ki openda o s'engager. En fait, Naoumeli moi mouké na Sinark, c'est depuis l'an 2008, le président Caleb a implanté qui Sinark Matadi, n'a occupé comme acteur simple, Nayaki, n'a eu ba forme. Botsala Info 16, Botsala Info 16, Botsala Info 16. Site Ivan Omboka. Site